Merci Balandinho social du Congo les lots kutani lisusu une fois de plus na émission na bino bolinga ka yango to solola pona mboka Congo émission oyo boto bimisaka batu na kati ya bolema oyo boye ba congolais nyonso ba ko sepia na émission na musala ndenge ni to ko sala pour que mboka na biso to bimisango na maboko ya banguna na biso lelo oyo boto yebi que mboka eza na iki mboka eza no danger permanent ba leader politique nyonso ba ko sala sambla mais biso ba kongomani to ko bengisa peuple congolais na vigilance non seulement na vigilance mais il faut mutu na mutu place à telemi atema lokola ba soda o ya Ukraine basusu ba ko simba pau basu ba ko simba saki ya ciment basu ba ko kenda ko luka milangi basu mutu donc mutu na mutu ba attribution ezala répartie. Commando, 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 commando. Commando abwanga ketumbate. Commando azala mutu okenda liboso. Nde boso mona biso. Tolobi commando liboso. Parce que tondimi bitumba obo il faut ko affronter en tina suka. Tango ba commando ba ko banga bitumba. Siko bongo mutu asuka. Ouais non, mutu ya suka dernier grade na kati ya armée asuka ndeni. Ne bozana ba commando ba ko bunda bitumba to ko talisa bino lolenge mboka eko kende pasi na motema ta ona ko mona inyosa FCC ba ko sepela to zonga na bokonzi kuna peuple congolais na distraction to ke une élection to ke na mapona pona ni te ko yebisa ba tu vérité ke na minute oyo boye peuple congolais bo bongama to ko banga prison Toso bangani. Na peuple congolais azo beloko azo lukate peuple congolais azo lingaza na repère. Biso nyonso toyebi yango parce que Félix Tshilombo abanda ko kena ba voyage libanda lelo te akenda ka Dubai kosomba ba moto na yangizi azongaka akenda na Belgique ayaka ozonga atamboli monde ate tiba mema na cimetière ya Makame ya papa Makame na États-Unis azongaka. Aucun jour, batia ko lobaka Félix a kobela. Mais makambo boyi photo zongo grâce sérieux. Biso to tracer des gens là. To ko bangelo ko moko te parce que au cas de quoi to ko tala ba vanti ba senyo so ba ko sala. Na minute oyo boy, na yebisa ki bino l'autre fois. Pyramide wana misato. Premier ministre rwandais bati. Soki baza Uganda, Burundi, Koso Koto Mboso oyo boy a participé na kati ya likopa ya ko trahir Congo Mboso. Olia travailler pour na ba Congolais. Mboso yo wana ndimi ko gena ko kuta na ba zuzi ya cour constitutionnelle. Babengisi premier ministre. Babengisi président du Sénat. Babengisi président de l'Assemblée nationale. Na ba cadre mitsusu ya mboka oyo buto utanga ba komona bango ate. Bakei ko kutana na cour constitutionnelle bisika oyo boy ba validera bokonzi ya bambo bokonzi ya mboka ba yebisi na mutu wana ki au cas d'empêchement prolongé yone mutu okoma bokonzi ya mboka ah mais on lebi no ba leader na biso boye bisa ba yi kongomani baso bobonga ma déjà parce que le kwana ekosimba te pasi na motema pasi na motema biso tout oyebi ke bazo préparer bazongisa Kabila eza likambo ba bomba te siko na minute oyo boy lokola bazo linga ba préparer ba otana no essay bazo meka ota température à peuple congolais to tchabati et puis par après ba koya na loi oyo bokeno il faut Kabila zonga parce que ti o livre lemba koloba na Kalemi ke mobali na ngaza jeune bosa la confiance a kozonga na mboka eza nenge wana carte ba affaibli déjà Tshilombo quel que soit problème au Félix ma bien ça là tout ça peut réaliste mais il faut que bunda pona mboka nanu il faut biso to bunda pona mboka ndeko bino bo pesa ba to ba leçon boso ba leçon na mboka ngo bien bocha wana ba saki na bino parce que bitumba oh bonne to komi eza so bitumba ya diplomatie te ezo sanga bitumba peuple congolais faut azwa détermination na e atele makita na balabala asala oyo bonne mobile asalaka mena ko kapasi
kuna masango mulongo wako benga table ronde. Table ronde pourquoi et pour faire pour l'occasion nini? Table ronde ya nini to kende susu. To so na 1885. Lelo oyo boye batu wana ba Rwanda ba négatif Félix. Ba bo oli sabino vérité. Félix est sérieusement malade. Ba sali opération pour na komona bolema bato bazana elengi ya pouvoir ba ko wela mosolo. Kaka bango moko na présidence bazo se contredire kuna na présidence tozo mituna me bato mituna bango eza na nini biso tout oyebi ba monsieur ono Christian Lusakono a mutu apeperde toyebi ke Christian Lusakono za mutu apeperde na ba Jean-Marie Kasamba ba travailler kate pour na Congo mais ba travailler au profit ya Kabila na ba Rwandais eza ba manipulation bato na ba ko sala ba yebi ba ko sala yango nga na bengi sur moi na Congo. Le pays va très mal. Très mal la zoloba awabo. Le pays va très mal. Et donc c'est un rapport de force. Il faut qu'on vienne à Batou Oyoboy. Défaut de Makoki, peut-être il y a un bon moment qu'on a stoppé notre activité. Donc et là qu'on déjà, et rien que déjà biso il faut qu'on quitte déjà la balabala. Pour paralyser la ville. Parce qu'au moment venu, tu repères sa mode de ville et vous a paralysé. Et puis, tu vas mettre bien bateau pour ça aventure dans la cour constitutionnelle. Bon, ça s'est arrêté parce que, oyambala, oyoboy, Makambo le cas en 1994, et que ça plus dangereux même que non Makambo sur le cas en Ukraine. Yango to so bengi so peuple congolais. Bande ko boko loba, boboma, botumba, bosalaboy. Bozo sunga biso te mais comme no bolingi biso to ça noni. To ça na ba moyen oyoboy et koki pona biso. Diaspora congolais misusu bazana ka pona ko critiquer bato. Vous croyez que notre diaspora malien, ce va télémarketer Babylone quand ici là parce que va comprendre, va réfléchir autrement que diaspora oh abiso quand on soit là nani boy, tout ça, côté on va préparer déjà Makambu pour que nous bazong ça va Rwanda ba sous coloniser biso les sous. Bande ko diaspora. Soki ke bolingi bitumba oh boto coopérer na biso na bino bien. Pour na mboka na biso, il faut tout le monde appeler appui na bino. Et ça quand on est bengi batu bolembe si batu bo chauffer batu bato ito bo lobby bo fingani et puis bo zuba ni na botindele biso. Non, biso on a besoin biloko wana te. To ça a besoin, surtout yokane likambu, to simani bande ko nyonso ba maman aussi bande ko bukele, c'est comme ça eloko biso to linga non. Tant to pesa mot d'ordre, ba petit, ba na mai, boya to sanga to munda bitumba pona mbo. Parce que bitumba o na minute o. Et zo ki peta ke ono na za bona za tendance bitumba o eza bitumba mboka. Félix est là qui biloko kwa mbwa. Bomo ni bisika Félix a aucun. Muto ko ça mais pour la félicité. Félix a retourné la mabe na yemoko, mais biso to za pona mboka. Tant bandimaki ko trahi mboka. Batu nyo sote bazaye kuna po ekomira. Bo sambela, ba osambela pona traître. Yo so mona moyibi ba sambela pona moyibi. Ba pekisi ke non la Bible ko bala mosi ya mupayate. Ba kongole mituma ngongi ba oki ba ni ko kate bo ba ba se ba pa ko saka se na ngo yango. Boka kosala likite na ba étranger. Samson na kati ya Bible nani muntu ateka kai. N'est-ce pas moi aussi? Makambo so koma oyo. Nani ngwaza na base ya makambo oyo. Ba mema bino na kinga kati. So mbatuku tukelenge pouvoir. Elenga pouvoir bon place suki. Tangu Kabila vanenye akotala bino akoseka. Mokonzi ya dame akobeta dame tu ya bingo ngani na komimisa joueur oyo. Ngani na kocha oyo na garage. Ngani oyo ba kotindika yepo akena kocha bi. C'est ça. Bino boza na distraction bande kuna biso oyo Kasai oyo boya ya IDPS soki mituna bangware moko saka bien na ebité. Mais na minute oyo boy ezali kambo ni ya Kasai ni ya Bangala ni ya Baswahili ezali kambo ya Congo oyo boy il faut to conjuguer ba effort. Tango biso to kopesa mot d'ordre boya to sangisa sa fois pour permettre biso to bima na bala ebele o basana Lubumbashi ba komela Lubumbashi. Jour tel bino bo komela Lubumbashi. Biso tout to bima 4 jours, 6 jours, une semaine, manifestation consécutive. Mais banyangala mikata misu bavani na ba 10e mairie na ba sanzete na mupono na lemba, ba omela ba koina bango bazo mbrouiller batu na ba tweet ya mabe. Vous croyez que non ce qui se passe na mboka na biso batu ba mona biso ba kongola banani? Bino bazo zo mosola ba ko financer ba politicien ba ko financer batu oyo ba ko ba pona intérêt mboka te. Mais batu bazo bunda. To ko senga bino boya. Toyo kanana ta ba idée na bino to meka ko analyser pour que to bengana batu oyo. Tant que Kabila kozala ka na vous croyez que non kimi kozala mboka na biso.
ba député congolais ba koma ba déshonorable au bon la awa boy et puis ba kozala majorité ya kotombo ya liboko totika baati lukwebo asala eterim ya Chilombo soki baati aye n'est-ce pas que wana ezang kozongisa ba Rwandais na ba Ougandais ba Burundais na pouvoir yango tozobengisa bino bandeko ba congolais vérité yango biso toza koloba bomoni toza na besoin mboka na biso ebima na kati ya occupation toza na besoin congolais azwa conscience pour na mboka naye mais ba congolais baza na distraction baza bokabwani luka moko na koka ya koloba Christian Lusakone yo Christian Lusakone eza problème Christian Lusakone te eza problème il faut to bengana na ba Rwandais babati wana ko dissoudre même assemblée nationale wana to mona ngo à l'époque Mobutu akanga assemblée nationale sur biso peuple congolais so to keto bi tous les députés aux en chômage toujours bengana ba toujours imposer mutu o boto mona crédible mais les ali kama sécurité et aussi ali kama sacrifice parce que ba tunyo so ba to lingi changement mboka na biso to ko kozonga mais bozoni nga ko linga changement on kana maloba mais na ba action to mona on terrain terrain je crois le toza na mois de mars semaine prochaine to bandi déjà awa to lancer appel parce que moi oh to baki chaque mois il faut que ça ta 4 actions na kati ya balabala et puis ba action ya mikete maintenant ba politicien ba ko senga bino ba lisungi ba partenaire boya bo soutenir biso bozoti na ba $20,000 ba $30,000 ba $15,000 ba $5,000 mais biso ba oh to ko bengisa ba partenaire boya bo soutenir biso et permettre biso peto luka ba partenaire misu ya libanda pour que non to bimisa mboka na biso na mboka ba occidentaux to bengana batu o baza ko agresser biso mais bozo mona biso ba bololé na bino si quoi comme arrêta tant boko mona réellement que non bati azongi comme président par intérim Kabila yei basali likopana bango bazongi sou kanambe na pouvoir là à ce moment de là ba congolais ba lingeka distraction ba bunda kate mais biso siko to bunda tozo bengisa batu nyonso awa on suppose que non émission o belanda ma partout biso toza ba révolutionnaire tant to lobaka moi j'ai pris l'engagement pour défendre mboka na ngai na nationalité mosusu te à part Congo na nationalité ni mosusu mais na minute oyo botobi to bunda pona mboka et puis tozo bunda bozo mona ba arrestation pa to komi ba cible ba oyo ba ko linga tende to ko telemisa peuple na balabala ba ko linga tende to za koloba il faut soulèvement populaire ba leader politique na batika na makamuna bango bino peuple bo bima boya c'est la révolution ya monde za clé na Congo nyos ata ko zo biso tapo na kotunga Congo mais il faut le kwana no salema pour que no ba to ba ko banga biso mais les gens ne veulent pas croire en nous. Babaka jeunesse c'est l'espoir de demain. Mais moi je dis c'est faux. La jeunesse c'est l'espoir de maintenant. De beaucoup mon abiso ba jeune. Toko bunda pona lelo. To bunda pona lobite. Parce que ceux qui le bongi lobi pe ko bonga. Lobi ko na pe ko bonga ka. Mais toi bina boko c'est la jeunesse de demain pour que to bunda lopo to mona malamu lobi non. To so bunda pona lelo to mona pe malamu et puis on permettre biso to ke na nzela wana. Tango bina bozana distraction. Ba Rwanda bazo multiplier ba stratégie na bango. Ce qui pesa lelo oyebo, que les mêmes ba belge wana pour na hôtel sabino que non, ba tuwana balinga biso ba congolais te. Et puis baza na respect na biso te. Comment est-ce que mutoyen na mboka na bino ko se faire soigner? Et c'est d'abord la biso mutakala ya papa na biso Félix. En dépit de tout, Félix est asa papa, a responsable père de famille. Ba photo na eboki ko bimisa ngote mutoyen na ndako na bino ko se faire soigner. Pour vous dire que non, il y a aussi probabilité que Babylone connaisse ce les Canadiens. Oh, Barwandais, parce que Belgique mission na bango zali, bas au nord qui vous pas besoin Barwandais. Le quoi tu le comme mutu makasi vis-à-vis à Barwandais, vous croyez que non ni ne na simana. Musée bis. Yango bazo préparer oh. Mais pour éviter sous ça Babylone qu'on a pas imposer biso sous président oh bonde ba poser ka biso politique kanambe. Il faut tout ça la très attention parce que le oh boy Bolwaka John Numbi akimaza na Zambie. John Numbi wana se retrouver na Russie. Aho kanga photo ako seka ota banyangala kata oyo ya 10e mairie oyo. Ba bien l'autre côté. Donc batu wana déjà bazana ba terrain oyo babi que non bisikani bakena ko so ba minduki. Bota la place John Numbi ko apparaître. Yango na zo bengi so mwana Congo.
l'air est tellement grave o ba ko linga ko bisa bino vérité te élection zate chabo tali ba langage ya bato ya PPRD basolo banini aba inyosa Denis Kadimasa candidat à distraction à union sacrée Kabila kozonga et puis basolo bango avec un est très sérieux parce que ba yebi kuna bango ceux qui ba belge ba respecter biso ba misa photo à Félix Ndengwana te et ça côté c'est que non peuple congolais a considéré ça na respect mon côté tandis que ceux qui na batu oh ah na mboka ah keno basu basana conscience ba médecin na biso ka bango na ba na poto wana ba biso basana ba Afrique du Sud et ça peut-être que non ko futa bango ba mbona ba salaire na bango mabe ndezo kimisa batu wana mais ceux qui biso mo ba na mboka to ko sala to ko zo traitement na biso awa bo est-ce que ba biloko ba ko bimali banda et puis biloko bo il faut servir biso leçon keno mboka mo paisa ka mboka mo paya Mobutu na malade azo kena ko se faire soigner hors câble même batu wana ba ozo kisi ba osa nini ba ko tia muke tie kena ko affaiblir Mobutu on connaît tout ça mais yo bazo biso que non tala bati yo bo ba ko mona ya obi mana cour cautionnel a ko seka na mutu wana oyo papa na biso oyo ya kwangu oyo bu wachaka yombo na mutu ba ko seka ba ko sepela ila inga pouvoir Kabila ozonga Kabila zonga ba bomba isu ba kongolais bien ba rwandais ba kota yango tozo bengisa mona Congo parce que tant ba lobaka o moni ndoki belela mais biso to moni déjà ndoki tozo avertir yo obima oya to simba na to sa bitumba ba activiste obino bombo na bona Kinshasa o la plupart awa bonga za suna confesse ba to anati na za suna confesse bana anati mais biso tozo bengisa bino to bunda bitumba pona mboka bolinga okwa na biso te tozo luka ba partenaire ba moyo so avandi ba kangi maboko ba ozela ba politicien po ba bike kuna bisika ba kanda luka partenariat tango ba kozwa pouvoir ba banda koyiba mbongo ba kozongisela ba ngombo mais biso ka tuzana leloko mote to bunda bitumba pombo ke bimamba na kati ya butaou bolema oyebo il ne croit pas nous mais moi je sais que ndenge toza ko bunda bitumba oyebo banzambe ba mvuluzi kipamvita Lumumba akwa accompagner biso et puis to gagner bitumba oyebo yango wana mwana Congo boyeba l'air est tellement grave d'ici mois au mars tous en action tous préparés yango pendant que tali sabino déjà que non article 64 oyo boy to bana ko zela yango tango ekoki il faut to mettre yango en application parce que to sous 2023 te ba calcul déjà monani très clair et puis beaucoup monde dans les jours à venir ba démission ko ça départ d'autres ba to ba no ki ma fuite en escapette bato ya FCC ba vandi calme ba kotala bazana ba mbongo na bango ba koseka ba komi ko benga tina ba nyangala kata o ba communicateur o soit disant ya IDPS yo ba ko pesa ba $100 bota la place bolema ba jeune congolais ali pona $100 ba sombi ba jeune wana tout yango na bengisi yo bino bande ko na ngai mboke za mabe ekipe ko sala air mosusu ba ko yebisa chilo motikala kaka awa kozonga isu na mboka te ce qui a déclaré que non pour des raisons sanitaires atika likuna bokozonga sera isu espoir ba leader politique congolais boyebisa peuple bosolo tobima na balabala soki bakoboma biso baboma biso soki bakotia biso na prison nena tokokufa wi biso tout mais tokufa na cause ça noble pour na zomi tuna soki Lumumba vraiment na âge azaka na ngwa soki 29 à 30 à 33 ans abanga ka kondima kufa siko plus fort réseau biso ba oyobo tawana kutu ba Lumumba banda kobunda technologie zaki avancée te okande biso tozana ngo lelo oyobo mais bino bozali boso ya peuple botali sa peuple to tikana nu makambu oyobo ye boko mona bande ko bazana kati ya distraction koto bo lutundula ako distraire batu na makamba ba juif Moïse Katumbi parce que ba Moïse Katumbi wana tout ba ko sepelande ba ko mema peuple na distraction za ba jena bango kamere wana pa kozonga kamere pa zo sepela Félix a mis sali benemi ye moko ya mwana bomoni azo payer le po casser il s'est fait ennemi na kamere burundais il s'est fait ennemi na politique na le rwandais na batu obo même kelinga ka benga mata jamais kabuntu et puis pour le moment ba récit Félix lokola nini to benga nini même ba kangie calmement ba chebo tala ndenge batu obo tangu Kabila lobaki na koboma Félix na munduki te batu babia Kabila bolole Kabila si bomoni so ba retomende koma et puis comment
wana batu wana bakobanda koya il faut ba respect ba texte à l'appliquer lokola bande ko na biso o bavanda ka nzete ya 10e mairie batira bango makaya na masanga na basi bandumba na butu ba raisonna moi ba compliqué ba koya ko sutuka na retard déjà mboke kei bango wana basombi na Kasai baronde wana déjà ba misu basa na bandundu ba kana bangombe et puis batu wana tangu bazoya ba yaka maboko pamba te ba yaka na équipement na bango pi baza batu o ba raisonna ka au delà ya réflexion ba bantu commando banga tumbate commando azonga simate Bruno Membenga azobanga tumba ote na yebi que eko to komi belema abattre to komi danger pour na mboka bitumba biso tozo bunda eza lokola mutu wana na Egypte banda ko bunda pour na peuple égyptien ba bima na kati ya oppression basaka nango bakangie pa ba juif batuni pourquoi zo bunda bitumba o abina bimisa mboka na kati ya souffrance batali balobi olia to boma mutu oyo boye batuni est-ce que nak to bomayo na ofuta amende est-ce que vous assure que peuple na yo ba ko futela amende alobi naza sûr et certain que non bitumbonga nazo bunda peuple na nga Egypte ba ko futela nga amende na ko bima kati makambo bakateli 42 tozota 42 000 francs congolais batamboli na mutu wana mboka mobimba na marché ya Egypte batu ba yebi histoire oyo batu balobi ota mutu mobulu oyo boya ko tela biso trouble na mboka isala ba juif ma babi tala peuple ozo bundela bango baza ignora ndenge moko na bino boko tindaka batu bako benga biso ba appel masqué pour ba boma biso c'est comme ça et puis par après boko comprendre que non oui tozaki na schéma malam de même bota l'exemple zo le canal libile lo oyo boy batu ba comploter contre Kadhafi nde bozo comploter contre biso bozwani so biso kufi bozwani mais intimidation ba appel masqué na bino yango te ko bangisa biso pour que to bimisa peuple na balabala. Tant que le peuple doit se prendre la charge, ils ont qui slogan pambate, ils ont slogan oh boy, biso ba brino toujours respecter ma belle malobawana. Bande ko ba congolais, l'air est tellement grave. Mettons tout à côté. Total mboka. Tozo mnefisque, encourager moko bata ko biso ta ba mama au certain bande ko king bukel. Tozo mwana mboka to imposer par force. To bengana batu oh boy. Ce qui to sali yangote avant to kota 2023. Bande ko misu boko benga nga boko pesa nga rezo pe boko kumana no Bruno Zaki muto banda ko na makambo biso tozo lokola ba Egyptien wana to ko unda pona mboka batu ba ko mona biso ka ba olema or biso toza na besoin mboka na biso mboka kenda liboso makila Pierre Muleleza na kati na biso makila Lumumba ya Thomas Sankara makila bande ko na biso il faut makambo to moni na Mali yango pe ko mo kopesa biso bokenzu pour que noto bimisa mboka na biso na kati ya makambo oyo bo kabila soka zongi na mboka oyo bo tout ça perdu et puis ba Rwanda ba okoma lokola bango makolo mabele pona l'autre suki awaboy nous devons prendre sa civilisation au sérieux je crois d'ici fin mois awaboy tout ça en activité bande ko bolinga te que non tant to komina tango ba activité to ko ba kolela lela nini boy c'est le moment au bonde to lobi je crois ti ba le 25 le 24 mars to vous avez une activité mosusu pona makambo oyo bo numéro za affiché wana to fungula déjà mais loko na biso to chaka moi 100 francs moi 200 francs moi 300 francs pour permettre biso bande ko pe baza Lubumbashi eza loko to saka ono bande ko baza Lubumbashi baza mbanda ka baza partout et sunga pe bango kuna bisika bazali numéro za wana plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wana ndeko ko komela biso apport na yo psychologique moral financier et ça la malamu et non makabako boka na ba finga bosa bon non nous n'avons pas besoin de ça biso to ebi bitumbo to obunda ngo pitu binini aboutissement nango toza pembe na victoire to linga ba distrater ba ko distraire biso na kati makambo obo Félix a ko payer biloko na ye fruit ya trahison yango wana mimi chilo mona bisikana mais boye ba yango ba tina président cour constitutionnel to moni déjà ba réunion na biso beaucoup mi ko sa mulili mais boye ba keloko na ko sala matin beaucoup na biso je crois le 24 ou bien le 23 mars na balabala bande konyo so bino bisika bozumbiela oyo bo et comme la bino bo partager na bande konyo so ba panafricaniste boza na Europe boza partout na monde toza pe na besoin na bino bo soutenir bitumba oyo parce que bitumba ya Congo isa bitumba ya Afrika isa bitumba ba Congolais baso bande kona biso na est bazo kufa ba policier bazo futa malonga te ba kodeko tout ça parce que ba comprendre que non un marionnette mutotaki na muto ya mboka ndebo moni lelo o bobisika fruit ya trahison et mimi ndekona les traîtres Jida Chilombo
liboka pilipili esila aso mokolo te biso toza ba commando ba mama aussi ya baza ba héros ba héroïne oyo tozobunda mpona bitumba mpona Congo soki nzambe alingi tokutana na bino le 24 mars mot d'ordre ya soulèvement populaire FPSama Ingeta.